Bonjour la famille, Ezaboro Maman Nicole Moisanza. C'est la Rabino émission Tozo Kendewapi. Émission Tozo Kendewapi, ça pour un changement de mentalité, ça peut permettre surtout avancer, de progresser dans quatre mentalités mokoya malamu. En tout cas, dans ça, merci beaucoup na babone nanga, na YouTube awa, na Facebook nanga Moisanza, na TikTok. En tout cas, merci beaucoup. Merci na bajem na bino, merci na ba encouragement na bino, merci pe na bandeko oyo. Oyo ko découvrir nga sika ebele ba misu ba yebenga na aspect ya makambo ya maki komela ba maki na ba citron ndenge toujours na développer ngo et puis na ye vraiment lelo pona ko sala ma petite vidéo oyo na ba tout oyo ba sombaka biloko epa na nga na ba mama na ba papa vraiment vidéo oyo kozala mulai te eza juste pour ekoka ko aider ebele na ba explication malgré na sala toujours na expliquera toujours mais eza na bande comme ça vraiment baza na vraiment na compréhension peu mingi te ya ko comprendre vraiment na kozala un peu bref ya ko mélanger makambo ebele te. Alors pembe nanga anasi bozo mona na sala mafuta oyo nasi bato misu pe basomba ngo pa nanga et puis oyo pe lisusu na nango nasi mafuta oyo bato misu pe basomba epa nanga. Alors soko ko oza na mafuta oza na sérum oza na terminator na biso yango yo ezali crème moko eza ko aider pona mutu aza na problème ya maboko bakentos mutu aza na problème ya bakude banoir eza ye na bakude mutu aza na problème na mukongo msusu makolo terminator aza ko aider. Alors sikoyo eza na bato mosusu banda ko utiliser terminator yango moko donc lelo sikoyo terminator na poudre eza vraiment ko aider na travail ekende rapide. Poudre yango na si bato ebele bozuza poudre oyo poudre eza ebele mais sikoyo soki olingi par exemple ke o mélanger terminator na poudre lo sala ozwi omoni terminator yango oyo okozala na mwa bol po moko boye otie nyonso tu na po wana ozwi même katikati ya poudre moni net poudre boye etondaka sikoyo ozwi même mesure oyo voilà na pusani net mesure oyo ozwi sopi na kati ya terminator na yo secouer yango quand même hein on essaie un peu ko secouer et puis après okobanda kopakola yango soit place ozomona kezo ko gêner maboko ba noir tout mais mutuna mutu ana poso na ye na mona musu azosomba terminator moko poudre moko okolo bate ki travail faut ezala satisfait kaka na ndenge osombi biloko o na betaka seto parce que bandeko na biso ba mama na biso faut kozala vraiment un esprit ya bonne compréhension et ozala bien parce que poso na yo po ebonga eloko nyonso surtout esila noir na yo esila donc yo moko yebi ke il faut na banda toujours ko continuer terminator mon côté muteko na poudre mon côté et ko aussi ça au travail nyonso et puis ça dépend aussi ya problème aux anneaux. Alors na ye lisu na mafuta par exemple mutu oza na mafuta boye oza na besoin siko pakola mafuta na yo na nzoto na te ya likambo oyo faut koyeba ko mélanger kotia mafuta na yo okozwa msu katikati te mafuta no okozwa même na C awa ozuka na C ozwi ma poudre na yo ndambu otie ndambu ozwi pe terminator na yo otie eza biloko mosusu eza ndenge moko ogere so opoza na sérum na yo obakisi pe sérum na yo so opoza na ba vitamine na yo e ba vitamine e ba capsule wana donc obakisi na yo so oza nango na koloba te tia 20 tia 5 tia 10 mutu nyonso taza besoin de la teint clair makasi mutu nyonso peut taza besoin de la chocolat makasi mutu donc yo moko ndenge oyebi kaka okoki ko gérer. Alors terminator peut okoki ko glisser un moment moke na kati mafuta na yo po epesa yo quand même moi élan parce que terminator quand même peut atelisaka soki peut mélanger na mafuta na yo eza mabete même surtout so na question so peut mélanger terminator na yo na kati mafuta eza mabete so poza na sérum na tekra ya bleu otie pe awa eza mabete mais ozozwa kaka ndambu okoki pe kotia jaune d'œuf na yo na kati okozwa pe jaune d'œuf na yo moko to mibale otie mais soko otia jaune d'œuf na kati mafuta na yo il faut tia mafuta na yo na frigo na moment oyo net ba changement ya baton ezobanda kala te. Alors vraiment la famille na suki lelo awa lelo na kwa ko expliquer comment ndenge nini mutu soko ozwi arrivage ya biloko na yo ozwi terminator na yo ozwi poudre soki
ozwi terminateur na yo, ozwi poudre, comprends déjà nini ko mélanger biloko na yo. Et puis soki esili donc yo moko selon budget na yo oyebi comment ndenge nini ko continuer na traitement na yo. En tout cas la famille lelo na suki awa bozala bien, ba bonne semaine, vraiment tokutani prochainement. Merci beaucoup.